Voilà, bonjour, bonsoir na bandeko nyonso bazwili bakupo na kolanda biso na journal lelo na chaîne na biso Musakoli Shako TV. Tokiti na 7e eripe to tuna bana mboka nyonso tokomeka kokutana na bango toyeba nyonso oyo ezoleka na kati ya mboka tokutana na papa Jean na ndeko na biso mususu pe toluka moyeke tosembola na bango mwa muke mayi nyonso bazali koleka na kati ya mboka tomona bayi mboka baza kolela ebele na makambo nyonso ezoleka na mboka na biso balobi Congo ezokende yango lisusu bien te. So toluka moyeke ya totuna moto moko na moko pe toyoka nini oyo babongisi mpona kopesa courage pa bana mboka to kopesa précision na mayi nyonso bazali koleka na kati ya mboka na biso. Merci na papa Michel Shako, merci na mama Antoinette Dembo mpona nini te mama Julie Shako. Merci na bandeko nyonso bazili bakupo na kolandanga na journal lelo bo s'abonner bo partager bo liker ba vidéo na biso ba émission na biso nyonso boza komona na kata chaîne na biso ya Musakoli Shako TV. Merci. Olobeli par rapport ministre ya intérieur na ministre ya transport ameka kokota na nzela sikopo a éduquer ba policier o baza na kati ya nzela policier aya telemi na are musala nini azosala azoluka pe nini okokuta na are vraiment are autorisé ya l'état bakomi bien are mituka etelemi nga na epena mikumba na nga ya bakilia pona kitisa wana menaza muleki il faut na kitisa mutu na destination na ya a condition que na are na kitisi ye omoni policier ya kati contact tango azokata contact wana ayebi ata eloko moko pete soki otuni ata pano wana ezolakisa nini policier ayebi te. Oh, olati casque te premièrement avant yo tuna casque même ata ba montar ba pesa il faut yo moko la casque osala na kana maboko avant tuna même document to yebi yango avant que tu yo osala agent mutu moko vraiment ozo contrôler nzela il faut les peine à formation INPP yango e faciliter bisoti okolela le pe wana oyebi ata mwa matière muke eko défendre un jour oyo kangi bikanga kanga okokanga ata mokonzi na me oyebi ete neti lelo neti o bakoti lelo oyo baza mal formé bayebi ata eloko moko tete hôtel mata boyena bo ayebi ande nenge kutu bakanga mutu te soki omeki kotuna pona mukanda moko ezanga tina otali akomi kosenga o permis est-ce que agent ya transport azana droit ya kosenga chauffeur même monta kasi bauti koyebisa yo awa keno matériel yango nezokota fachi beton yo moko zomona yango ezoleka na boulevard tokolonga nzala kutu congolais bon toyebi ke oyo eza manda ya liboso ya président son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi au mandat ya 2023 de première mandat na ye parce que touti koleka ana mwani kaka tu ba difficulté tokei na ba consultation lelo tozana union sacrée mais ba déranger mingi mais aza mwana mobali azolinda alakisi bango ke asukisa pe bango mayele basili yango pe bino bakambi na ba journaliste boyebi nini boki kosenga pa général Kasongo na kosenga e vraiment papa oza papa toyebi ke mingi ba réunion mususu kotaka tana ba anamo ba association ya ba montar elongi nanga omona kango na kati wana son excellence vraiment mega ko tia lisu likolo lisu na ba policier même des jours vraiment tracasserie eleki même na transport ko kanga ezama bete na kosenga pe ba député na biso auto votaka bomeka pe kokota na balwa na bino wana toza ba montar toyebani montar abandele na Congo te abanda monde mobimba avant akoma Congo bomeka pe ko voter balwa moko que non par rapport ya ba infraction montar akosala pénaliser wana il faut na kende ko futa na bank mbongo wana ekota na kesi ya l'état bo calculer na ba niveau na makambo ke banto bazwaka nini basala kabo parce que musala wana toyebi ke tozo sala na moment ke fachi beton azaka tia ko bongisele biso banzela ke non tozo misala biso ba jeune même ba papa o mikolo ba koma kolala na ba parlement wana na sengi vraiment papa ba meka ko tia ba candidature na bango kuna te bazana musala moko pété bazo servir peuple ba jeune to bima docteur Etienne Tshisekedi wa mulumba yebisaka biso ke non mboko ebebaka na ba professeur na ko travailler ata na ba illettré bazo biso ata ba illettré to travailler petit mais yo kuna ko sa musala nini bon soki na komi wana mutu abota magana sagesse avec intelligence bon pardon na retirer muke toyebi ke makambo ezami balé sagesse na intelligence
eza o mutu abotamaka nango na o mutu alukaka na classe soki nazangi ata ya classe wana nakosalela ata o nabotama nango parce que wana vraiment mayele ya nzambe lelo na ndimaka Félix akokoma na mboka na niveau ye akomeli lelo boye bino moko bozo sentir ata bondimi yete mais na kati na bino bokondima azo sala. Ça va, merci mon amboka. Oui, monsieur journaliste. On peut seulement bambote pas batonner sur bazuli papa kolanda yo surtout papa Michel Chako. Ça va ya liboso nazo banda na yo muto yambinga journaliste papa Michel Chako mbote na libota na yo mobimba na bato bazolanda biso na mikili o bakolinga pete mais faci première mandat na yango ezo banda na 2023 tozana régime spécial. Mais na kopesa aka mwana mboka okisenka buya vanda na umela papa likambo ezate libende talaka ba petit na yo lokela bango mu hein chela bango volonté pona misala son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tolenda na ba niveau nyonso ba parlement de buba nyonso bon okome muto abantu ebele même bilongo yebi to pesi yo chance zo boulot biso pe to bénéficier to yebi ke to tanga déjà na ba UNPP na makasi na yo na effort mais ce que tozoze la réalité na yo à travers mwana mboka okisenga boya na même ba député na biso oto kozala na bango na UDPS na même ba ministre na biso oto kozala na bango ba tiele biso volonté bon na pesi pe moi sinanga punga eme na ndaku na pesi mbayo mbote ngai moko pe na ba camarade ba collègue ba montar ba papa Cédric ba Chamubilamba ba Frank na ba Polenka bongo na pesi bino mbote na ba vie na biso gérant na 9e Yannick na pesi mbote bon félicitations bo pesa mwana mboka chance que non makambo. Bonjour papa Jacques. Bonjour papa. Boni sango ekolo. Sango eza bien malgré de tombezo continue à est mais tozo pesa longonya et pas ya ba FARDC lokola ba sala musala malam puissance de fait ezo continue à Komata tozo mona président son excellence Fachi Beton azo continue ko somba mambuk to moni kutu dernier achat ya Turquie et Utiko kita avion moko amunen na ba mambuk ya bien tozo se fait là ndenge armée ezo kende na ko se doter bongo na volonté au président alakisi ya ko fandisa armée na biso na kati ya sous région. Mais lobby bandongona ki lisusu tokaki bayimboka bakufi lisusu ebele ba FARDC na biso bazokufa epi bitumba oyo eza pembeni na biso awa ezokoma deja pembeni na maluku bitumba ezokontinue kaka me boza kopesa kaka longonya kaka epa bayimboka bakufi wapi na este o bien na bandundu lisusu bitumba ezokontinue me toyo tomoni bachef coutumier na balobi ete bitumba oyo eza politike eza mpe bayaka mpe na bango na bango kuna te eza kaka bato moko bazwaka bango na Kinshasa bango nde bakontinue bitumba kuna mais soki eza ke baza na information baide gouvernement bapesi ba vraies informations na baoyo bazotire ficelle bango bayeba bango badenonce bango bapesi bainformation déjà ke bachef coutumier bana souci ya bakoza mboka baluka moye bakutana na bango sikoyo nde basolola nde babimisa bato wana na poisa na bato bamemaki bango bakendaki na bango. Je crois eza déjà na équipe moko oyo eza na maboko ya bachef coutumier oyo ebanda kocontacte badéplace na bato oyo bakimaki na bazambe kuna baza na contact na gouvernement soki baza na information bapesa équipe wana akokomisa deki de droit. Mais bango comme babimisi makambo bongo comme basi babimisi yango bongo ezosenga nini na minute oyo kes bakoza mboka baluka moyen ke bakutana na bango ezosenga justice peut se mettre au travail eza la justice civile eza la justice militaire mpona kolandela koyeba qui fait quoi na kati ya bandundu eza problème na justice. tozongi na est mboka na biso tomoni lisusu marche ezokontinue bamarche ezokontinue kaka baza sire na basoda mosusu baza kuna te. Oui, tozosenga na population bazala toujours unis derrière mokonzi ya mboka ba revendication na bango eza normal ba revendiquer
mais batika kopesa nzela na monguna po soki bazokontinue kopie kosala basabotage ya bainstitution ya biloko ya leta eza bien te. Soki likambo bayebisa bakonzi bazokamba bango kuna po bayeba kiyeki na kati ya mabele ya este po tomoni infiltration eza makasi. Nga na sepeli na bandeko na biso moko bauti kolakisa biso na bavideo bakangaki un infiltré moko boye. Alors c'est ça au moins oyo bazocontribue na yango, mais kosala bapillage eza eloko ya bien te, eza kozongisa mboka na nsima. Na oyo etali bamapinga ya mboka tozosenga bango bakontinue bongo bakoba bongo babute ennemi hors du territoire. Oui, merci papa. Jamais maponami kala mingi te tozokina biso na maponami mais na mbo nani est ya pays na biso batebele baso bazuna no ba mikanda te bazute pa carte nani te. Oui. Kwa tangi koleka bonu. Et puis même ata awa ya ba yimbo ka mususu ba lela kete ba carte bazuna nani te. Oui, ceux qui déjà ezokende déjà na sou. Ceux qui pona awa tolo ba ke bazana kati ya paresse. Pour ça fait déjà beaucoup de jours au bazo enrôler ko identifier bato. Ceux qui mutuna na zi carte awa te c'est que amipesi na makambo na ye azoyoka te bambela oyo bakandida député oyo seni azobelela mpo bakende kosenrole te. Mpo na nga nasengi bango basala par tous les moyens avant baclôturer awa bakende kosenrole. Na oyo etali makambo ya enrôlement na est c'est tout à fait normal pour troisième R R3 ebandi nde lobby. Alors baza na ta nyonso ya kokende kosenrole, même badéplace bakende kosenrole. Tolandaki bayi seni bapesi bango directive que non badéplace basenrole na koma te baza na babiro na bango bapesi bango spécialement po bakende kosenrole. Bakosenrole sans problème po tomoni ezala la police ezala FARDC baza wana mpona kosécuriser bango, ezala bato ya seni ezala population po maponami esalama na kati ya mboka. Nayokaki information que quelque part bayibaki machine na centre moko boye bapolisier wana bakangamaki ezalika na commune moko ya Kinshasa, mais na likambo ya 300 carte nayebi yango te. Mais machine ekobunga ti lelo sikoyo bazwi machine yango to bazwi te? Naza na information te ya suite. Ça va, merci. toyebi ke boke kosadere epa ndeko na biso Steven Bikai. D'accord. Est-ce que boyebi ke atravaille na Kabila? Toyebi mabeza siko ntongo boke kosadere kuna ese lobi mosusu wana bokoya mosusu ya kete ndenge boaboye bozwi bavoi na bino bokabe pa monguna te baya Kabila aza kandida tunanga mutuna natuni yo par rapport ya nini ya candidature ya Kabila auto ya Bikai tozala epa nani Kabila nani te pe ye atravaillaki na Joseph Kabila. Lelo oyo bino boke kosadere epa na ye bokozwa bavoi na bino bopesi ye. Est-ce akoteka bavoi epa Kabila te to akozwa moto moko Kabila pesi bavoi te? Jamais ça. Akoteka epa Kabila ndenge nini? Kabila aza sénateur à vie asi asala mandat na ye abima, c'est tout. Ye son excellence Steve Bikai aza derrière Fachi pour na ba relire ye na 2023. Alors akozwa bavoi kende kopesa Kabila na sens nini ou bien kende kopesa candidat na sens nini alors qu'il s'aligne derrière Fachi Beton. Boko voter neti na za candidat mususu te. Boko voter neti na Toko voter Fachi comme président, son excellence Steven Bikai comme député, comme député national, na ba motocycliste mususu toko voter bango probablement ba députés nationaux, provinciaux, na ba conseillers communaux. Vous allez à tous les niveaux. Le gouvernement les gars Steven Bikai azalaka nani? Le gouvernement et les cas azaka ministre. Le moko yebi. Est-ce que bilembo moko oyo atika na kati ya nini ya ikolo na biso? Bilembo oyo atika. Ozo olingo tunanga bilana ye. Na tunya bilembo pe ndenge toza boye tokoza na ndeko aza mota. Okoyoka kete omoi ndeko nga napesaki ye de moto. Oyo boye nga napesaka ye moto boye. Bilembo yango wana no? Yango nde nazotuna yo bilembo nini oyo atika? Apesa ba étudiant ba bourse sao kendo tuna la ministère.
kendo vérifier apesa baétudiant babourse ezalaki na ministère na ye eloko oyo ekatana bambula ebele eloko ya mibale oyo asala lisusu bon yo soki oza nango complete napesi preuve ya eloko moko soki oza na posa ya baarchive kende na ministère overifie bafe na ye tosola na papa jean masolo ezokoba nango kaka toujours mpona kotala makambo nyonso ezoleka na kati ekolo kongo mbutu moto eza makasi bayimboka balela banzala bamama babanda koteka na banzela awa bapanzi bango bandako toujours bakontinue kobuka kaka bayimboka wana nyonso bazolala libanda obuki ndako ya liboso otongi yango nanu te mobuki deuxième ndako bayimboka balela nzala c'est parce que topiyaki mboka oyo depuis 92 ba 91 ba 92 tosala bapillage basociété eza te production ekita nango projet moko te oyo l'état asalaka mpona bilanga mais avec Fati tomoni baréalisation ezoya na yango na oyo etali 145 territoire tomoni bamituka koya batracteur koya eza mpo tobunda sikoyo contre nzala omoni service national azongeli production oyo tomona depuis musée alors eye kozonga na Fati nzala tokolonga yango eloko moko te kobanga te nzala tokolonga yango kala mingi te 17 bato eye eza mpona nzala ya bato wana ozotunanga likambo ya kobuka tala sikoyo makambo bato basali na Congo depuis il y a au moins 60 ans okuti canal otongi na yo osali terrasse otongi ndako ozolala ozofutisa bato kuna ozolia ozosepela au détriment ya l'état mais ntango mai ezoya ezokuta nzela te ezosopana ezokota na ndako ya bato ntango bibembe bato bazokufa bibembe ezotyola na mai ekomi likambo ya l'état alors soki l'état lelo azwi responsabilité na ye ya kozongisa moto na nzela mabe eza wapi ozomona te bambouteillage ediminue na Kinshasa alors eza bien fait ya misala bazosala wana papa jean a toza wapi awa toza na limité 4e limité industriel toza 7e rue toza 7e rue oui lobi embouteillage esili nalobi ediminue par rapport ya mesure oyo bazwi ya konettoye banzela embouteillage ediminue papa jean tambwisa caméra na yo ko se rendre compte ese oki kozala jour moko nzambe asunga yo ozwa biso na caméra na biso totambola na yo bisika nyonso oyo bato babuki d'accord pesa biso mokolo liboso ya balandi nyonso bazolanda o na chaîne na biso ya Mosakoli Shako TV bato nyonso bayoka opesa biso jour moko kete jour tel boye boya na caméra totambola bisika bato babuki napesi yo rendez-vous samedi ya semaine prochaine tokende na yo Pascal batiam kuna tokende kotala kuna babuki bandako bayimboka bolimbisa biso tokotaola na papa ja tokita na luza no kusana mwa moke boye oyokina deja caméra na yo tozokende na luza wenza ya luza eya neti aveni wenza ya luza eya neti aveni mpe biso nyonso toza limité ngambo mosusu wana eza la polise ngambo oyo bapesi kuna soki tokoti na wenze topusani mwa moke bamashine ya fufu soki oke lisusu mwa moke eza potopoto moko eza na kati wana moye bato bakota kuna eza te bato nyonso oyo bazoteka a na balabala oyo babanda koteka soki bazwi bango batie bango wana bokotia combien de mesa wana bobuki zando papa jean bosisi nanu zando te boye bobuki bato baza banzela bosisi nanu bato ya nzela te bokie lisusu na baveni bobuki lisusu banzela oyo nyonso mpona kofingisa mokonzi ya mboka to oyo biaki oya mpona kofingisa bino moko ozotuna likambo ya planification wana kendo tuna ngubira nde ayebi le programme koma abandaki non obandi likambo ya zando no olia yango na oyo bazosala sikoyo obotoli mwana libanga oyo banda kobuka banzika na banzika nyonso ozwi ese mwana na koloba bia mpona ota koloba yebake changement nyonso eyaka na pasi kaka zelaka tokozela tambola ye soki bazwi bamesure il faut toaccompagne yango eza mpona bonheur na biso
conseil nini okopesa bakonzi ya mboka mpona kobuka oyo na bayimbo ko bazolia conseil nini okopesa bango? Conseil tokopesa bakonzi bazokamba biso eza ke basala mosala yango sans favoritisme ya kotala bilongi keno oyo aza camarade na ngai soki bokuti ye na terrain bobuki ye te bokei kobuka voisin na ye wana eza mabe. Oyo atongi likolo ya canal likolo ya terrassier il faut andima décision oyo ekwei wana po eza mpona bonheur na biso nyonso. Otango mai edeviaka nzela na yango ekenda kokotela bandako eponaka ndako ya moto ya kokota te na oyo ya kokota ekotelaka bato nyonso sans exception. Alors mesure wana eza bien to accompagner bakonzi ya mboka po basilisa mosala babandi wana. Conseil nini okopesa epai ya Steve Mbikai na baélection oyo tozokenda mpe nayebika koleka na ye toujours mpe namonaki jour wana boza ebele bamosusu kutu bakendaki na bango te nayasireka koleka na ye nini oki koyebisa ye mpo akontinue kosala mpona bayimboka? eloko na koyebisa son excellence eza ke alenda makasi mpo namoni cette fois-ci force ya makasi koleka eza nsima na ye mpona oyo etali population na oyo moke nzambe akosunga na ye na yango asungaka pe peuple ayedaka ye na makoki oyo akozala nango na oyo akoplanifie mpona population mpona base na ye ya mo ambo ekosoutenir ye makasi cette fois-ci. Vous avez combien de députés? Na niveau na biso toza capable ya kodmisele même 5 députés. Makasi ezali. Papa Jean de Kosepela omema biso bisika nyonso botambola. Te tozwelaka bayimboka ba vérité. Biso tolingaka audio te tolingaka mingi nani vidéo. Moi bambote pa bato nyonso balandi na journal lelo. Oui, napesi mbote na son excellence Steve Mbikai. Napesi mbote pa ya président na biso Rodrigue Kamunga. Napesi mbote na Steve Mbikai oyo aza mopanzi na ngai oyo grand motocycliste bafonda ya 7e bangoyo baprésident Bouger. Napesi bino mbote bango nyonso na yo moko papa Eli Mosakoli Chako TV. Napesi yo mbote. Oui, merci na papa Michel Chako depuis Canada. Pona nini te mama Julie Chako, mama Antoinette Dembo, mama oyo azalaka na souci ya bana ta nyonso oyo azalaka amona ba image na biso. Bandeko nyonso oyo bakozala na ta oyo kolanda émission na biso oyo bo partager bo s'abonner lisusu. Sangwa malamu eza awa élection toza bango mbamba. Bango liboso biso nsima na caméra tozwa ba page. Merci. Merci.